Bon, le tinga kuto. Concert où l'aime sur non raisonné que n'a pas côté zalon déjà pasteur Moïse Ndi. Voilà déjà ça qui n'a pas ma canti banda kala ndé si aye mai qui coûte na no beta na li sur na. OK. On comprend. Mais ndé si ko kangisa si ko mon teke bimi na ngo inutile. OK. Le Lazare Azali banda libéré. Azali banda azali libéré. Et puis na vidéo na mona na esika moko te musée afinga ki pasteur Mike. OK. Na mona ki ngote. Mais est-ce que les pasteur Mike Penza Moutakangisi? Vous comprenez? Est-ce que Zabata Madjabou Penam Bakangisi? C'est ça. Parce que ce que tu as dit, c'est que si tu as Simba Ramtunyoso. Oui. Alors Simba, Pangalala. Yes, la rana est yes, moni. Azama kasi na kosa la mutu promotion. Wane za cop na ye. Vous comprenez? Ce que je suis pendant que les caméras on a posé promotion à kosa le promotion yo mo po sepeli. OK. Vous comprenez? Mais le lo siko eza pas siko kangisa mutu. Okangisi mutu lelo lo bia bimi na ye. OK. Vous mona. Moi te ke bimi na ngo inutile. OK. Le tingande na fandi bena le ba ma vérité na beta ma solo na été le mois qui batuninga question mo bo sérieux na répondre so pe na monique eza na ngo intéressante et talinga été vous comprenez il y aura un problème mérité maintenant vous a problème ndetini boyo pour le bela maramne il faut ka non le bela maramne ndetini non le bela nga déjà refaire l'hérité promotion non c'est les promotions ah mais non c'est par rapport à quoi. Mais là on va comprendre raté ngai tokutana nde na quartier la terre na si ça question na moni ngo funga ba mais nga funga po ba tu ba comprendre que nazala na ngate ke o nazaka muta mutu te nazala muta mutu te ngala na bando linga faire banda na eba faire une intervention rapide yo moko ya nana olinga mutu me mobali no akena ngambu mususu papa bana no te mobali te ponga bala papa bana no akenda na ngambu te akena yiba sala musala na kuna ngape no sama kamna ngai comprendre nga nazala gauloise depuis voilà no kutuma mbaki gauloise na ebimi puté voilà na banda déjà kolinga faire banda intervention rapide azera limbisanga machantal obengani ngali banda ya mbula basiri wana OK ti lelo bona bon exaucer 1000 donc diviser ça 1000 de exaucer ah tala niveau yo boîte ça oui exaucer les qui ça wana mwana ça afona makalunga moni banda yo longo lié génération makalungo tena ye na niveau na exaucer ya nana oso comportaka exaucer wana exaucer banda ngana ye ba sai na théâtre no asekisanga tatiki n'habite azan na théâtre ni auto ko benga ngo archive oze éducatif to oze na conseil ndenga zawana ya nana ana ba pièce nini oye a jouer exact nani babanga ne petit Jésus soki blo salité certaines conseil ni ezaki na kati wana wona za ba théâtre yo comparer na Caleb leki sai na mto taka Caleb leki sai banda ati na lola lobi nde na landaki moi appel en kaka na moi ko likandingi tozala na internet moni ke lobi ke non pasteur nde atikaye pasteur nde atikaye atikaye de 1 an nous azaki pe première femme na été azaki deuxième femme nae pasteur oui alobi bongo peniel ti babala ki azaki deuxième femme ya pasteur atikaye azat déjà na fiancé nae asala ka vie nae azala makam nae pasteur so il faut alandela non ko moi si nae ya liboso azaki nae ke alandela ye moi si na liboso on peut babota je sais pas wana peniel mtalobi ngo abi pour votre information ngam na informer bino ke nazaki deuxième femme. Papa va betara lisolo ya mambo États-Unis. Bato ya ba moni ba messe ba voyager te bato belé ba koma ko bela. OK, to utape na ngola mambo États-Unis hein? Bien sûr. OK. Mais suka na ngo to suka rawa. Ba messe ba kenda ke États-Unis
pour toi tikana ba musicien aux États-Unis zongi lisubu ya zuko ya ki Afrique akena bango ba Afrique asilisi ba aux États-Unis ba sali nini ba zongi omoni eza na bato ebele balingaka bayeba fe rigolo azosala makambo na ye ndenge nini. Ok. Nga siko nasepelaka na silence wana fe rigolo azalaka moni bato ebele baolinga bayeba fe bapesi bavisa akotisaki demande yango wapi bazolandela bakokende kutu talaka mpona biso ke toa na concert le 13 avril. Concert eza le 20 na le 21 na Adidas Arena mais awa na kini toa na concert mpona koyebisa bino kutu ko si le 13 avril bomona fe rigolo na bamisene na kini. Ok. Vous comprenez? Maman ba visa bozala na bino calme fe rigolo eza première fois tazo même orchestre na poto. Ok. Vous comprenez? Eza première fois te. Ok. C'est une folle. Ok. Ah folle mutune sala bien te. Vous comprenez? Ndazana ya kanise poto zolo amalongo wa craquer na poto ndazana. On craquer, on kata bilamba. Moi déjà folle, on craquer siko. Te ya za bien ba peke pale na mutuka. Pale wapi? Pale wapi? Nanda kuna iti. Mutasala asala ka ba live kana ngati toilette. Mona ba papier hygiénique mikolo atiki. Oh. Mikolo ndo sa ba live te ko feza na poto akima ki ando banga ko felo mido. Oui, abata makiti. Mais bata makiti basataka kina e mabe. Abata moyina na poto tambola te. Yo so mona yakanga photo na Tour Eiffel. Waite. Oso mona yakanga photo ta na Tour Eiffel. Aisha koko ya na poto tambola te. Yakanga ta photo déjà na Tour Eiffel. Atamboli déjà tout le monde appelle que Jaël n'a rien à Paris à tambola. Pourquoi? Trop de problèmes avec les gens. Ok. Denis Lessi. Ex-pasteur. Ex-pasteur. Azara ex-pasteur ou Azara pasteur? Azara ex. Il y a Azara sous-pasteur. Azara ex-pasteur. Azara pasteur. Azara ex-pasteur. Ah, Azara prophète Koutou. T'es Azara ex. Prophète Denis. Ex. Yanana. Nazolo banayo wana Azara ex-pasteur. Omoni so za poso yeba vina yo. Qui est capable prophète Denis. Aza ex antunga kunde naza boyko naza so naza posa na ba vie na ngai na ebisi nzambe. Fais-moi voir ma vie. Attends ndoto la pas prophète a relaxo ko pe ba prière. Mais makambo ya lobi. Mutu mo l'église kutu ba filmaka ye mo longi na ye mo ko ba filma so bandimi. Oh. Invitation pour la ardoise. Mais avec divin. Bah, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Bah, invitation en carton. N'a pas follow l'ango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabé. Maison divine. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison divine. Bah, l'ingambo kaboité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Mbote na balandinyo sur ya Congo Singo Officiel Télévision Plus mbote na bisika bonso ils ont bino oyo boza kulanda biso to yebi que vous êtes de partout au bolanda rapena belema na biso du début à la fin besoin temps et puis ya ko commenter ya ko partager belema to pesi bino mbote pena bisika ils ont bino to yebi que to kota na banda kuna bino sans pourtant to singa bino mais lelo to beti pena porte na banda kuna bino nyonso na ba téléphone portable na bino na ba ordinateur na ba télévision partout ils ont besoin temps ya kulanda biso je sais que vous êtes de partout et merci na général le manager tonton Clovis a film pa ya mama Doris a film pa amsala malamu asala rapona biso ba tutozara na Congo Singo et pourquoi pas à monsieur Guilain Fipa je vous salue affectueusement je salue toute la famille Fimpa bon début de la semaine à toutes et à tous de la part de votre humble fille à Watch Bass Business Class de la presse congolaise mesdames et messieurs actualités obligées biso
il faut rato sur Rolango, il faut vraiment tout côté la banda comme c'est une manière de mettre le main dans la pâte, mesdames et messieurs. Tout tic à la peine pour n'a pas perdre, mais plus tout bête le porte parce que bah imbo capé bah beti porte, pourquoi pas tout le la saï à faire sur faire égaux là, bah goloa bah zotel mais la saï makasi tout à la lelo na nana oyo azali moko ya ba gauloise pena ya makila azali moko oyo soto partager ba imboka ba sepelaka ba char intendante pe bazwa pena ta ya kolanda et pourquoi pas tout sur la chose affaire Adidas Arena tout sur la musique ndingwa bimi en tout cas ils a bien et pourquoi pas tout beta peli solo ya pasteur Mike Kalamba ina madame naye Peniel pona nini Peniel azolanda pasteur Mike en tout cas bandeko ba citoyen bana kuto ba ko se respecter pona nini ka kolanda la vie privée ya mobali si boboyana to so lango lelo lokwa toza na mois de la femme fallait na zala kaka na plateau na moisi pour toi il va quand même ko partager nana ko partager lenga quelque chose nga pena ko zong c'est leur retour mesdames et messieurs je te salue tant que derrière la caméra Charo ça la nga pena na za ko pour bosser nanga et pourquoi pas dire un grand merci à la régie là je vois Arnaud de Matoumo na mobile à 2,80 m et pourquoi pas saluer Théo Bozolo de Paris, garçon de disque, la monari Blaise Salagio des hommes à Moraviana, Théo Bozolo de Paris, Adidas Arena, Genève Arena, Nebi Kuruzala, na Mobimba, Rosepela. Et Saro, si tu es d'accord, Nanga, Fungolanga na Kotisa, Yanana, Nakatina Plateau, Nanga, Yanana, bonjour. Bonjour, Awach Bassou. Bonne santé. Oui, santé bien, très bien, par la grâce. Sur les alliés, c'est que santé à Kitoko. Bon début de la semaine déjà, oh, ça fait déjà très longtemps, on a plateau, tout le monde en cala. Après, Kobimisi la biso, ba voice, que Mokininde Tambolaki, ba Imboka Bazalaki, pena na regret, ba Congolais, Bazalaka pena na motema ya mawa. Ba ki ba lobi, mais qu'est-ce que se passe? Motema nini oyo batu wana bazaka nango nanga mwana tiba koma na niveau yo sala mwasi boy puis mama ya bana na bango en tout cas batebele batu na kinga awa pourquoi pas ozwaka isusu nana na plateau te tolobaki biso to koma obanga ya nana soki ba bibang soki to bito za na plateau awa bakoluka bakangisa biso j'espère que nena vana na plateau ba bakanga te ya nana bakanga yo est-ce que makambo nga na bimise na mnoko na ngai bino muteki ngango pona loba. Mais balobi oh non bakanga rapé journaliste bakanga journaliste non jamais bakanga journaliste non na zabe manganga pe na nga mwana soda na banga na ngato e wana ela musala na yo zo sala wana pe makamba o mona ga mokili omoni mo penda soki mabele ki buzobele ki mo senga penda foloba comprendre on a sala déjà na bena sala de vide mental. OK. La vida qui mentale na nga do senga fait kana loba po nga pena za la se libérer fait kana loba donc ndenge na loba na nga déjà wana loba so na moni makambo bo se continuer wande no ila o mabeme na minute onano na moi rapidement malgré bangonde bazo yo kaka te na komina singa na ba message na ba bazo continuer oui mais nga ce qu'on a télé bino na sepo boyebi pe nga pe na rateti ko atana makala o muta kufa te vous comprenez uboka na ngati na ba menace ba mort boko tanga sa mabele vous comprenez bako tanga sa mabele na ba voice no yo kisao bako tanga sa mabele na olela bana kotala la bana na ndenge ya cimetière de baolo ba n'importe quoi et utaka na ngambona mais bien sûr boka si ba bako sa ba jamais mais nga na ebi qui est dans la normalité de choses. Maman bana va être chère. Papa ça qui reste. Te bato ba yeba valeur à bana ta ko yeba valeur à maman mona te soka yebi non valeur à mona te. Bo valeur à passion alimentaire et bi valeur à passion alimentaire. Te ba yebi te. Yana yo so bana na yo mo. Oh. Bo tira lo na lo ba boyena lo ba ngona ba ventir ton ndeni. Na lo ba ngona solo. Bon mbote na no pour to bande mission ba mona li solo. Na pesi mbote na ba gauloise na biso te ba gladiateur. Ana ye mo gauloise suprême de padre Ferregola. Mbote na docteur José Tingulu na kati Lyon, Eclipse Lumingu na kati Lyon. Mbote ya na Papizila honorable Papizila na kati Lyon. Alain Panzu na kati Lyon ba mbote ya trop. Apesi mbote na Nikes Mananga na kati Suisse. Ba mbote ya trop pe na
na bana nyonso ya poto ba okomela ngai de par-ci par-là ba encouragement en tout cas na pesi bino ba mbote ya trop merci vraiment na pesi mbote na papa Edo na kati ya Suisse toujours na Bill Gates Kiala na kati ya Suisse toujours donc ba mbote ya trop na famille na ngai libota na ngai bana na ngai Rich Joseph na petit fils na ngai Legria Naomi Evelyne Marianne Christian bino tout ba mbote Nathan ba mbote ya trop na Yves Evelyne à trop quoi. Voilà, rapidement. Il y a un autre solo là, batnion so baibio lelo comme gauloise. Nazara gauloise. Ah, tu os zara non avait os anoga gauloise. Oh. Mais elo ba tu va comprendre raté. Ngai tokutana nde na quartier la terre. Na si ça question na moni ngo funga ba. Mais na funga po ba tu va comprendre que nazala na ngate que o nazara muta mutu bete nazara muta mutu tenga na banolinga faire banda. Naïba faire une intervention rapide. Dayo moko ya nana. Olinga mutu me mobali no akena ngambu mususu papa bana no. Te mobali te ponga bala no. Papa bana no. Akena na ngambu mususu. Te akena yiba sala musala na kuna ngapi no sama kam na ngai. Comprendre. Ngana zala gauloise depuis. Voilà no kutuma mbaki gauloise na ebimi kutute voilà. Dans la banda déjà kolinga faire banda intervention rapide. Parce que limbi sanga machanta limbi. Obengani ngali banda ya mbula. Basiri wana. OK. Tilelo. Rapidement yanana to sola ba gauloise ba gladiateur ici que zoami bango. La minute oyo. Misusu ba se poser ba question est-ce que biso sauter to yeba rapina sur sa maramba papa à faire ba visa ba te belé ba lo baké Ferregola ba visa ya dida sa reine on dirait bimato on dirait ba mission ba okata nzela mai ba okata lo roi ba depuis est-ce que c'est vrai que ba mission ba okata ne ba mission depuis ba kataka to kota Turquie biso wana ka drapeau RDC Turquie bou to koti Paris où papa toza calme parce que ba imbo comme ça bazolo ba to koti déjà 4 mois d'octobre ou 4 mois to leki déjà 4 mois parce que tozo kende déjà na ba fin du mois voilà nanu ba mission ba pesi position te ye moko pe le padre tozo mona ba rep kitoko azo bi mission ba pa kitoko makamno so kitoko ngolo ba bazo se préparer en série annonce alors ba visa est-ce que ba mission na mso ba kokende direct to ba kokende te Moni Tibasu. Papa va betara li solo ya mambo États-Unis. Bato ba moni ba messe ba voyager te bato belé ba koma ko lobela. OK, to utape na ngola mambo États-Unis hein? Bien sûr. OK. Mais suka na ngo to suka rawa. Ba messe ba kenda ke États-Unis. Pour toi tikana ba musicien États-Unis zongi li suba ya zuko ya ki ba Afrique. Ba kena bango ba Afrique, silisi ba o ya États-Unis ba sali nini? Ba zongi. Omoni eza na bato belé balingaka baye ba faire rigola zo sa makamna ndenge nini. OK. Nga siko na sepela na silence wana faire rigola za la. Tu fais pas Alexis. Moni bato belé ba olinga baye ba faire ba pesi ba visa. Akotisa ki demande ngo wapi? Do bazolandela ba ko kende. Kutu talaka pona biso ke to na concert le 13 avril. OK. Concert le 20 na le 21 na Dida Sarena mais awa na kin. To na concert pona ko yebisa bino kutu ko si le 13 avril, on a fait rigoler à la mission na kin. OK. Vous comprenez? Maman ba visa boza na bino calme, faire rigoler la première fois tazo même orchestre na poto. OK. Vous comprenez? Et la première fois mais merci internet parce que va faire rigoler ba beta ba Zénith, ba internet tu peux te zalaka internet te zalaka mais combien de personnes? Combien de personnes? C'est ça. De faire rigoler za muta libosa mais maka ba journaliste. OK. Tosola. Hélène Kalema na 33 titengi. Faire rigoler mais manna ba danser. OK. Bifalo ya mado azati lelo na orchestre na moko akima na poto. Amema des danseuses. Élysée na Judith. OK. Élysée pe à son âme makufa pe na Angola ndenga kenda kuba la Judith azana mona ke na habité so abina kat. Vous comprenez? Amema orchestre bakenda Chiquito, Nicodème, jus d'orange, partout, Gigola, OK. Paix à son âme. Paix à son âme. Banani, monsieur Nabiso Moko, Kumbe Kingai, Kumbe Ya, Animateur Bazalara Nabnani,
animateur na biso komona ezali Moussa Maria bakenda na Kunzardo waza lelo toza na epeka na orchestre bata sima baulu na mbonda ba Marcaus ba Charlie Solo Ngwanzu akima pe na poto matraki mtando beta drum ozo comprendre tala siko orchestre na mimaka wana kilo ba biso amemi so orchestre mo siko yo yebisanga ifenga ngo yango eza première fois faire azomema ba mise na poto agitation na bango po bango bakomi agité na place na biso OK biso moko makolo makamba kola orchestre photo ko agité poto mituna ba viser bimite mais bango bazo ko agité na place na biso OK vous comprendre qui peleke c'est nem ça pour faire rigola era aux États-Unis balobaka forme mino bo tout monde a deux tours États-Unis première États-Unis avant mardi ba beti ba mise 2 semaines États-Unis OK bazongi da basalela makina bango ya Martin États-Unis tala degré nazevi ça on comprend bazongi toujours à la les deuxième États-Unis bon mon orchestre fêté des États-Unis azongi na kina ya zuba misusu aketa musa bon po ebika ndenge za papa malamu alingaka te mono soko alieko aliati OK alingaka bana nyonso fo balia ndenge moko et puis o baba o wana bakenda kana na ozonga na bauta voyage à Côte d'Ivoire. Eza Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, akendaki Guinée. Baozo Côte d'Ivoire, Guinée, boko pona papa na aéroport na kati avion pour ba sepeli bazapenda ba papier wana ba chocolat. Yo yebisanga so ba envelope ba chocolat. Nazo yebisa. Ngabu nazo mapa na mapa vie na nga ulu. Aulu na mona. Nazo yebisa. Tasi ko keno papa malamu alingaka bana nyonso balia ndenge moko loko bana misu bazaki na États-Unis balie 3 bit téléphone yo za pona États-Unis bana babwakela bango nde mbula ya mbongo na podium frère golo oyemba ba obwaka mbongo bonemba bango ati Lopez la kapona marathon te mbongo banjo bwaka ma kwa tali ba o bana kin téléphone azonga nazo bango na beta na bango ba to bango pe ba bénéficier bakenda tiko beta na Guinée babeta na ba privé na kati ya présidence OK on se comprend siko boyo banga nini pona ba viser lo ni bangisa ba c'est ça ba au moins faire gola okeka na nzela aéroport o ba mati pe avion ba kiti impossible de ne pas faire gola. Merci beaucoup Yanana parlons un peu de ça maman comme compliqué l'artiste et comédien ba comment paye sa position makasi ça sur papa Hervé ça na habité ba welela nini na faire rigola ça yeka fe amata kita naza kutata suna eloko ko expliquer te j'espère que vous la ndenge ni beleme zo tambolaka omoni faire rigola omoni mission na faire rigola ko tayebi na ngote mabe ya papa biso nde sekonde ba golwa nde mutuzo répondre ye vous comprenez omoni babenga nani muta théâtre o nani comment nani garçon aloba lokwa makalunga buku mene nani kapa kombo na ba exaucer 1000 donc diviser ça 1000 de exaucer tala niveau yo boki ça oui exaucer les qui ça ina wana mwana moni banda yo longoli ya génération makalungo tena ye na niveau na exaucer ya nana oso comportaka exaucer wana exaucer banda nga na ye ba sai na théâtre no asekisanga ta degré na bité aza na théâtre ni no to ko benga ngo archive o eze éducatif to eze na conseil ndenga za wana ana ba pièce nini oye a jouer exact nani wabanga na petit Jésus soki lo salite na conseil ni ezaki na kati wana wona za ba théâtre yo comparé na Caleb leki sai na mto taka Caleb leki sai banda ati na lola vous comprenez na ndenga nini o comparé na sobe ku koloba te po soba beta déjà trop la vie na biso oso comprendre aller comme retour ngi ziko yemo ndaza ne lo asala yeba na to moni ki deux fois me marabato yana na yo to pe na makambo na o ba deux fois ya za mobali ya deux fois ko ba batango yebite baza ba bisexuel babenga ba bisexuel abi mana mwana mwasi abi mana mwana mobali abi mapesusu na
ba yepe su ba bima na yesu ba 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 bisexuel ba 3 pièces nde balamba ba tema yebo binzo makaya 3 pièces oui po yene ngazana fo asoccuper na makamna yo na comprendre ate ba théâtre boko mokuluka kokota trop na monde de musique surtout so moni muta osa théâtre makambo ya bana osa na vie simbate mais comportement fait peine à Jérémie et simbate aromo luka akota na monde ya ba musicien oza poso comme chanteur OK na ebite so oza poso comme chanteur pour faire rigola voix ya faire rigola eza 1000 fois voix ya fanjo vous comprenez 1000 fois voix ya mais yango musala basalaka ndeti yesa iso tobito beta lisolo ne na maboke tobeta ngona théâtre tobeta lisolo ne théâtre malga kota ba publicité mike ana ba no sala na pona ndivite na ba publicité no sala no ta cacher $10,000 to $5,000 na ndivi na ngati babeza ba msuku talelele ba mbongo ale ba mbongo na bango amela bana batu ba mbongo OK vous comprenez tobeta lisolo na ye na esobe na ndenge ya théâtre OK faire rigola so tobeta ma musique eza ma voix papa mba déjà lobango OK na musique rumba congolaise premièrement d'abord ils a la voix OK après guitare vous comprenez voix après guitare yango tokanga manango OK vous comprenez ce que yo yebisanga ndeti sai tala mwana na exaucer leki na musika eloko ande bomanga yana exaucer yo kanisa nenga lobi bo ndete sai biso passe te eloko ande zo bomanga exaucer leki sai vous comprenez so bi ba division aneza ke ba yabaki deux fois nde Ezo lobela biso kute loko teka yo esala biso passe te to répondre nde ye po ya linga rankini moko bena mutu mobo o ataka ya tate po faire gola banda lelo ti loba otia ete muta zo beta concert munene lo wa Adidas arena dudu Adidas arena ti loba ozela loba oloba te a publicité te a oloba na ete ba biete kama oloba te yo kasi po mutu lokwa muta maboke lokwa sai faire gola rokeni we amoni oka luka maboke ouais bika wana osa théâtre ya yebi yango ndeti osa maboke lokwa azoluka moi à se sauver pour m'exaucer ba lekae yango moni asali moi pièce wana OK ouais faire rigolo OK n'est pas été avec ça lobi bo lelo pe bata page bo mo pesa ba on ba sentiment trop rapidement ba mo bo internet za na bilo amitié we moi on kala mso moi une semaine mo bo lisolo ngo limwe non c'est ça vous comprendre mutu moko boye batu mususu pe bakoma oluka ba base na sima ya kombo ya faire rigolo bike ba golo bazake belé ba telema ba oloba ezoni singala mususu na actualité voilà vous comprendre pour aza na actualité te waliaki pe na mbonga ya batamatanga toboya nde kobimisa makambo ebele OK po tokobimisele makambo ebele ya minene ye moko osimba mutu isa simbi niveau bino bokomine bobimisele video ya mwana mwa azoloba boye bakangelo mais oui voilà mwana ete voilà mwana sundola oh baba jena bango yango wana ba deux fois baba sundola bana ba deux fois baba sundola bana passion alimentaire bango mambwana ba bango kutute ba bien ko mobali rara papa vert oh ba yana makambo papa va sola lo mobali tade faire rigoler l'équipe baonio voilà la rapidement yanana tout le monde qui ba vidéo ezo circuler bazolo baike bakanga ki ndeko na biso muze par rapport ya que muze afinga il paraît tu afinga pasteur Mike Alambai et par rapport à ça nde bandeko ya majabu bazwaki likanisi ya kokanisa ye et puis à part ça muza lobaki pasteur Mike na pasteur Moïse Mbié so bakabona c'est parce que pasteur Mike alingaka tela pasteur Moïse Mbié poison. Est-ce que c'est vrai? OK, ce qui alingaka tcha entre parenthèses mais siko lelo oyo muzeki ndingu azaki ya kokangama abimi balobi ke bato bakangisaki pasteur Mike et balobi bagolo botelemi
Bolobi que Boubouya est sous concert à Pasteur Mike. Yo, en étant une femme, en étant congolaise, en étant gauloise consciente, occupé ça les cantines na marambo isolé kao. Bon, le tinga kuto concert olem suna non raisonné que na koko tezala déjà à Pasteur Moïse Mbi. OK. Wana déjà ça qui na nga makanti banda kala ndeti ya Mike kuto na ndobeta na liso na wote. OK. On comprend. Mais ndeti ko kangisa siko obonte ke bimi na ngo inutile. OK. Le Lazare Azali banda libéré. azali banda azali libéré. Et puis na vidéo na mona na nga esika morote musée afinga ki Pasteur Mike. OK. Na mona ki ngote. Mais est-ce que eza Pasteur Mike penza mutakangisi? On se comprend. Est-ce que zabata majabu pena mbakangisi? C'est ça. Parce que surtout bito zo mama mukesi mande kwa simba ka mutu nyonso. Oui. Alors Simba, pangalala. Yes, elle a na pro. Yes, moni ye. Aza makasi na kosala mutu promotion. Wana eza cop na ye. On se comprend. Soko zuye penda ke eza likamno wana posa promotion a kosala le promotion yo mo po sepeli. OK. On se comprend. Mais lelo siko eza pas siko kangisa mutu. Okangisi mutu lelo lo bia bimi na ye. OK. On se mona. On te ke bimi na ngo inutile. OK. C'est ma musalo ba ezaka na ya solo. Yango moni ba bimisi. Poso ma ba lo ba ezalo kuta bisanga fa ba tika ke da sa prison. Te mais congolais te bitara na mtema ma ba tika ke présenté. Ah non. Omoni musée aza malgré nenga lo ba bonga libo mati. OK. A fouté. Aza mutu. Ayebi makambo alobaka. Vous comprenez? To boy ko kota na ba détail ba makambo bele pesa déjà makambo oyo. Et voilà. To boy fenza ko kota na kati makasi ya ba détail wana. Mais en étant une femme yanana conseil ni no pesa musée après ko ta prison ko bima. Bon, nga na opexé musala na ya sala raté. Déjà penza pas pour na pexé musala wa sala mais azala un peu na ba réserve mukie. OK. Vous comprenez? Malgré tout biso tout comme tout ba bordi pour moni makambo. Yana bato ba luka ki ngo koma tina ba degré o. OK. Vous comprenez? Bato ba luka ba makambo koma na ba degré o bazali. O lelo ba baby sa d'esprit na biso nyo sonde to koma bolem su ko leki ne miso bo tout type bordir. Pour ezara déjà na clic moko boya bato ba bimise bango juste pour na mafinga. OK. Juste pour na ko dénigrer bato. S'il faut être clair. Hein? Oui, bien sûr. Juste pour na ko kitsa bato. Ce que to ko motela bo biso est-ce que to ko ka kolobate? Toyara. Est-ce que toi baba? Tant toye bazu ya biso ya mabe ya kalakalate ababimisi bolamu nyonso ya biso batina. Batina se. OK. Vous comprenez? Si ko loko ba click wana bimaki donc c'est que biso pe ya biso fa ba sa nini? Pas là. OK. Nous écoutons le barana mais là mususu azala na mo ba réserve ba bêtise mususu abimisaka te. Boso toke na ba ngamu musomo ya ke moi c'est obimisa ba salité na monoko. OK. Offing a bêtise. Mais ebi ke jeli chopa simbi ser mabe. Asimbi nani? Ya Virginie. Virginie leke banda le tilo ya Virginie za ya. Mais oui, aza ya na mukolo. Te ya karate ya kendara classe o somba ya ou. Oh ba bébé. Ba Virginie ba ça déjà publicité moko ba tang so komo na nganga pe na yebi na nganga komo na ngo souté. Ma bi ndeni lelo ya Virginie ko koma porter parole. Moteke mutoko répondre pesa elle a té yanana ali boma na mutuna mutoko répondre azali boma afon omoni mutu so moni mutu azali boma moyo olandeza te mutalongola kabila mapamba de bébé so tikala mutaka est-ce que mutabonga mutola? OK. C'est une folle. OK. A folle mutune sala bien te vous comprenez? Ndazana ya kanise poto zelo malongo wa craquer na poto ndazana a craquer a kata bilamba. Pas déjà folle, on craqué si peu. Te ya za bien ba peke pale na mutuka. Pale wapi ngo? Pale wapi? Nanda kunai. Mutasala asala ka ba live kana kati toilette. Mona ba papier hygiénique mikolo atiki. Oh. Mikolo na ndota ba live te ko feza na poto akima ki ando banga ko felo mideo. Oui, abata makiti. Mais bata makiti ba sataka kinae mabe. Abata moyena na poto tambola te. Yeso mona yakanga ta photo na Tour Eiffel. Moite. Oso mona yakanga photo ta na Tour Eiffel.
Aïcha Kokoya na poto tambola. Il y a quand ta photo déjà na Tour Eiffel. À tamboli déjà tout le monde appelle que Jaël n'a rien à Paris à tambola. Pourquoi? Trop de problèmes avec les gens. Ok. Virginie a mukolo mais Virginie a maman na été. Ok. On se comprend. Ni penda zana zape moi mukete. Pour na âge na déjà kuta zo détailler na nzoto ya papa Kofi Olomide bisanga na âge na yem ta bébé. Yo mona nzoto anata. Nga yebi mambwana te. Ipo akina. Oye mutete nga mambwana. Nga mambwana na sala ngoti. Yo pena pepa singa nete. Nga mambwana na yebi ngoti. Yiba ngoni mbasala ngo yanga beta ba masulana buzubana. Pepa sala nete pa eba. Vie déjà qui n'a calculé. Mambwana kutunga na yela nga na yaka penda musala. Moni bato omoni yana mutu mususu ayoluka musala ma yepe ko tenter. Ok. Vous comprenez? Moi, mon bal, il peut tant que moi, mon bal, ils sont déjà tentés, les autres tentés, le but qu'on a cocaté. Vous comprenez? Mais si vous voyez les pays, vous savez, nous avons d'abandasser, nous sommes à ça, nous sommes habilités comme une tamo, bali nae. Ok. À ça, nous sommes nae, comme une tamo, comme pour ça, maram nae, nous sommes. Vous comprenez? Ndeti mutulu kwa Jaël Virginie alekeno na maele na musika. Virginie aza porte-parole ya fait rigolater. Virginie aza journaliste de preuve en que na émission na ayambara batu nyonso. OK. Vous comprenez? Ayambara tout le monde. Mais les lots na ndenge maman Virginie a salé la qui promotion ba musicien ba. Mais ekenda bongo. Oui bi les lots yo wa taper auto beta ba prisa wa même tout le monde ngi ndekola biso le que tu étais contre ça ndeni wa ta ko boka ba journaliste à YouTube te au monte ke uta ko bomba mboka kwa nini poka ka ta msupe to za pe clair soto bito bando za ba hypocrite okufa na ngote pota msupe ka le que tu as s'imposer qui plus na maramba pa pervé. Mais non ezala bongo eza promotion. Tant que je place mon robot, porte est ouverte pour nayo. Pour ça la promotion artiste, mon besoin libre. Au si c'est le cas alors le que tu as la liberté. Le que tu bon. Ndeti ngai na place wana boye mura ebi pourquoi pas les lipe libanga pour ndeti ngai na za boye. Libanga na mona na ngo gravité. OK. On se comprend. Pour on les libanga na album au hérité parce que sinon ça album te. Un album est belé ça là. Peut-être non mais hérité avait déjà répondu à lobby qui est yé à Futarabat. Pour non c'est les promotions à Futarabat. Alors yé peut pour na libanga na ifu ba futaye. À répondre qui est bon. À répondre bat bongo et puis tout le monde ndeni hérité zolo maramba ba musique na yé tout le monde écoute à côté na sujet ya Fabrigas pour déjà tout côté la mission déjà la bakati sa actualité et ta simbifa tout le monde ndeko jazz ka vous la tunier maramba fa ba bike yona yo guerre na yona fa izara penza makasi yondo zawana olingaka koloba makamba fate pourquoi ya lobi azarane na problème na fate si fonga na zone c'est le coup de ba réponse ya des héritiers et puis après héritier azolo bakutu aza surpris lelo mokili ndenge lo barake ya botana merveille ya mado alors ça ba débat initina fandene alors que faza mobala bata marié parce que autant bino bochaka ebongo bochaka endeni biso te bato bataka bango ngande tingande na fandi bena lo ba ma héritier te na beta ma solo na été le mois que batuninga question mo sérieux na répondre so pe na monique eza na ngo intéressante et talinga été on se comprendre il y aura un problème n'hérité maintenant on a problème n'indéfini boyo pour le bela maramne il faut ka non le bela maramne n'indéfini non le bela nga déjà on sait l'hérité promotion non c'est les promotions ah mais non c'est par rapport à quoi tant que gauloise so non c'est la promotion artiste mo boza la ka ya faire rigola na ko apporter soutien mais promotion on a na ko ça les aka ya faire rigola soutien zani quoi apporter soutien peut-être pour encourager mutu kwa na ko loba. OK dans ce sens donc na ko encourager na likambu moko bono le wa ça les a bien boena boy mais que na yana banda ko lobela ka yango wana nde yango wana promotion mais déjà atindi héritier a pesa mot d'ordre na ba spiritas pour na concert ya ndeko fa ya Casino de Paris ata pesi mot d'ordre te bato so baza pour ça que concert ya Fabrigas ba okende na bango kara pour Fabrigas pa na ba fan na e OK comprendre Fabrigas ana ba fan na e ana bato balinga ka epe mingi on se comprendre Fabrigas asala ba beta it moko to benga planétaire ya mado beta ma partout. OK. Et lamba était comme le quoi l'homme sous. Voilà.
Vous comprenez? Déjà, et ça là est déjà, oui, et ça là est déjà bien. Pour mettre déjà concert, il y a mon nez bon temps au Québec, il y a baroya la baroka. Ok. Ata ya lobite baroya la baroka. Ok. Mais ils ont fait ça pas si ils ont la que non. Na bembeli ya bemission nyonso to héritier zo sala. Bembeli ya bemission aleki meti sikoyo na kati ya album na disque na changement zate. Ah, yana. Au monde a changement zate au sentir que de salama kuna maramne. Malgré tout la nini po. Omoni tala. Omoni album ezaka ndenge nini. Awa. To pesi na tous on a exemple na biso moko. Pe non ndeti na dynastie. Ton papa a fait bimisa ki dynastie. Ouragan erabwaki ouragan yumo monine isalamaki après ouragan qui kangi yo omi omona ouragan de omoni album e bana déjà e be bana kangi yo amona na le 20 na le 21 ah OK omoni album et là album ndenge ekendele e bana dès le début ya album OK vous comprenez donc babwa ka déjà le mot tant e bima yo mo sentir que eloko wana ba monde ebeta mais vous sentir que c'est que album ezo promettre vous comprenez c'est que album ezo promettre mais côté la boye album y a hérité bimi déjà toqué 2 semaines OK vous êtes déjà 2 semaines mais au moins qu'il y a changement zati malgré tout la bémission toi zo les quand ça promotion na yemo ndinga otambola mais au moins que kilo ezanam OK vous comprenez kilo vraiment ezali non penda je penda en plaire vraiment comme patel vous comprenez mais à continuer kaka pour les karalika bémission et simba voilà mais pour la moi nana ya moi si wana ya bo wana liboma fingi Virginie donc ba ke ara folle donc ye mutu na ye esalara bien te ara folle taka mutatika la mutakala a folle tout ce qui a na masolo ya Virginie manganga mbota to pas uzali ya Virginie arane pe gauloise te mais ça rende promotion. Comprendre. Rapidement, affaire de pasteur Mike envers sa ex-femme Peniel. Peniel a les caracolobara qui baya concert il y a pasteur Mike T, qui a levé n'importe quoi sur l'émission de notre frère Kian Piana et puis na des conditions sous na j'ai oublié. Imbo kabolimbisa kombo kimi ya kaka tumone comment est-ce que bazwa ki ndekona en duplex ndekone nyazo répondre makamba pasteur Mike a privé bana tout ça machin truc yo le rôle à moi si to solo la nana oyebi bien que yo ba pesa o banat ngai ba pesa ngamba na tiba sundola ndi bana le bana na âge ya mwana ya bana ya pasteur Mike soki baboyi kopesa mwasi bana ezani bopeso droit ya mona bana bapimelo na bana ezani te bakopimela o bana te bakopekisa pe jamais ke omona bana wana ya na sens te parce que so bapekisi yo seke ezani kasi wana yebi te lokwa yo mwasi obota oyebi normal amba te wana ebite so par là ba opé sa raison nini pourquoi ba ke kopimela au mwana pona nini mona bana te na ebite raison nini oyo ye a privé la ebana wana na ebi ngote vraiment na ebi pete so ke la kisi nini pour les appeler na sens te ça n'a pas de sens en étant clair na ebi ke papa zora bana te te papa azora mwana soki aleki âge ya 5 ans mais bana wana j'espère azaki bango déjà surtout ami bani na c'est à 5 ans ou on a besoin de qui 5 ans privé maman banate c'est impossible c'est que moi si ndaza malam te c'est que moi ça na maman ba osala oboso moi ça maman be c'est que sali ni na bana na nde bana na balongé bana na a vu na yo ezala nini sur sujet à pasteur Mike na Peniel makamnya so Peniel a utobi makoloba ya lobi nde na landaki moi appel en kaka na moi ko likandingi tozala na internet moni ke lobi ke non pasteur nde atikaye pasteur nde atikaye atikaye de 1 an nous azaki pe première femme na été
azaki deuxième femme na ye pasteur oui alobi bongo Peniel ti babalaki azaki deuxième femme ya pasteur atika ye aza déjà na fiancé na ye asalaka vie na ye aza na makambo na ye pasteur so il faut alandela na kutu mwasi na ye ya liboso azaki na ye ke alandela ye mwasi na liboso on peut babota. Je sais pas, on a Peniel Mtalobiango. Abi pour votre information, on a informé Bino. Kenazaki deuxième femme. Ok. Vous comprenez? Azaki deuxième femme. Maintenant, à Monique Abala qui peut en plus, bon, il y a Libala, déjà, bazongi sango na 2020. Abi ba kokaka pe kozongi sakutu mbongo Libala te po mbongo Libala o après ça qui peut botele ya ngobana. Vous comprenez? Bon, si moi albalo, bali moi si pas une anda quoi boti pe ban. Donne vos kabani tout comme pe bakoka pe kozong ça pe mbonga libalate. Ok. Pour bana baza déjà wana. Vous comprenez? Donc hier azo déclaré des faux pasteur atikande yes ko par là on dit mané. C'est ça. Makamusu sezalaka botala boye na misu bomona makamusu mais na kati ezo leka ezandenge mususu. C'est ça. Ok. C'est ça. Je comprends. Moi, de la femme, toujours qui est déjà na fin à moi, message nous les alanines auprès de Peniel Otala yo posa mama ya bana. S'il faut assez na bana, est-ce que c'est important de passer seulement à la télé, passer dans des réseaux sociaux, passer de messages comme tel n'engazo passer envers papa ya bananae. Et là ba message au sous monde dans comme les réseaux sociaux parce qu'il n'a ndenge à l'amiable et s'inviter dans kosolola. OK. Au moins le quoi en tout ça ça en public. On se comprend ça en public. So likamo bezali ba luki bo solola l'amiable. So que s'inviter tu seras obligé. OK. Aux obligé faut le ka follow ba. Mais ezala nde makambo ya solo ezala te ke oya ko inventer likambo to ozoya ko kosa likambo ndenge lizaki likambo mwana tuka awa ozo comprendre ndenga yaki basala nga boye babotolinga mona balingi te totali paramètre to moni ke eza makambo mususu bimise ka ya lokuta OK to ko accepter ngote OK ozo comprendre po likambo mususu ekozala so bobenga ni bosolo na ndenga calme sili na ngope. Okay. Mais ce Monique est aussi simbaté. C'est qu'il faut que tout le monde le sache. OK. Le rose en public, bah tu ne surtout faut pas y aller. Vous comprenez? Denis Lessi. Ex-pasteur. Ex-pasteur. Azara ex-pasteur ou Azara pasteur? Azara ex. Il y a Azara sous-pasteur. Il y a Azara ex-pasteur. Azara pasteur. Il y a Azara ex-pasteur. Ah, Aza prophète Koutou. T'es Aza ex. Prophète Denis. Ex. Ya nana. Nazolo banayo wana Aza ex pasteur. Omoni soza poso yeba vina yo. Qui est capable prophète Denis. Aza ex. Antenga konde naza boyko naza so naza posa na yeba vina ngai na yebisi nzambe. Fais-moi voir ma vie. Attends, on ne peut pas prophète à relaxer pour faire la prière. Mais ma case, il y a le but de l'église. Tu vas filmer, il y a mon login, mon coup de filmer sur bandimité. Oh, il y a mon église qui va filmer sur bandimité. Va filmer, va filmer, il y a mon coup. Oh, bandimité na matete na ba tili boswa. Ouais, l'église ni yana. Il prophète. Bandimba zala soutenir ça si on tenir encore na matete awa. Nana nga ko linga penda ya église pasteur. Il y a un analyste comment aza ex pasteur comment ça ba analyse sur musique sur ba vie ba pe makambo musée wana mambo lobi wana abike papa ve mutatinda ka musée papa va tinda musée te bona bo c'est que ba biso so papa va tinda biso c'est ça tout sola na c'est que yo awa papa va tinda ko ayebi nga kuta otinda ngandeni yebisanga batina komba yebi fera yebi nenga kututa est-ce que otinda te atako to peso ka yebi yo est-ce que yemi tatinda auto yemi tatinda ngai OK to sala ngo volontairement parce que to za ba fan nai OK parce que to linga faire rigola vous comprenez neti li cela Peniel au kutu so pe to zonga non neti ex pasteur au non Denis Lessi
Et oui, quelque part, il y a un coup, on a peigné kotambwisa peniel atambwisa ye ateka mwana wana voilà ateka effort ndeni te na benga ex-pasteur c'est ça ateka mwana wana on dirait bayoka nte na actualité obabima nzela mo yo tala ndesu babimi nzela ateka mwana wana po omoni soki azalaki pasteur apesa etoli alatisa ye bilambo alatisaki wana te pe na koteka kisuka mwana bato sex tap na ye ebimaka libanda c'est ça ozo comprendre biloko wana nyonso ezala à cause ya ye ex pasteur te aza prophète te ex te aza ex pena na pesa respect na basali ya nzambe nga na respecta basala nzambe makasi te aza kaka te yaza amatasher pesa respect atika aza ex aza ex ye mtabebisa mwana ana mwana na azaki yena mbo yo mkola pene azaki yo benga pene mwana na yo mkola pene ona koza be mkolo na eti bona yebi age na ete po omoni era ayebi ke non pene azaki mwasi ya Mike Kalambai ozo comprendre bakaboni na ye mais yo komisi epirier OK okomi kotambola na est-ce que ça yo posa homme de Dieu et pourtant yo za homme de Dieu autre chose ba problème na mwasi yo kutu ozaki mutu moko ozaki pe mieux placé pe o réconcilier bango voilà ovandisi pe bango mi même mususu pe na makambo o nyonso lingo ozala te c'est ça mais tellement que yo mo mi bengano déjà amuta pétage lelo yo tele mo lo bana muziki ndingo lo bane bona ndeni po yo mo kutu soi-disant ndenge ponga na ebika za ex pasteur yo moko sikota ba mambo yo sala ta mamba sala na internet eza normal te eza onra ko sekisa bino te eza ko sekisa te eza makambo sala OK eza makambo sala eza ko sekisa te eza ko sekisa te OK yo tele na kindingo par rapport à ni akelo bana sala na bino na bobeta ya 9000 places asimbaki yango na bosa o comprendre na sala na bino na bobeta ya 9000 places eza sens OK okoma tina degré ana te kindingo avinga kete kindingo lo bayi nende vérité ke église na ye ba filmaka ka ye moko bandi mema eza mabeta lo bini mamba solo esue na nini we le mal we le valise pasi nini yoka na mutema soka moni nga elo nga linga ke so moni mutu aya lo bino likambo moko bo moni keza yango te droit de réponse filmer église OK filmer église filmer bandine stili nga so ina yana lekine mission na lobi likambo bo ekeza lokuta yango pe sa réponse kelikamba lo ba keza lokuta vérité nango yango original nango yango esili so esala bato paso ko matina deke na kangisa ye to na sala boy wana eza mkoza faible d'esprit OK pour faire rigoler la finga matongo midi pourquoi na mona na faire ko sa imani mutu na prison te on comprend na mona na pesa kangisa na e bato te ato fingi ba finga na mama wa boti ndeti mobo kizengi mo na to monika mikolo abimi kutu aye na ba soutien o soutien ma mari o kalesa ta degré Alex mais biso to finga ba parents ba tuté on comprend on comprend so mo muta lobi likambo beza bongo droit de réponse na bota na tika YouTube po obo ba sala ba mission na YouTube babala te na boy basa mabala pe bazaliti yo mo foye bandeni nde okumbela vie na o basa mabala okoza poza libala no ye posali na émission esili et musala ozela ngo salaire papa Clovis Fimpa na désolé maman motema ya maman Doris Fimpa rapidement nous allons déjà presque vers la fin de notre mission mesdames et messieurs au CPLA une émission Yaya Nana la bengaka toujours Yaya Pascal Ndoi ya maman nanga avec tout le respect que je dois na ba ya Nana nyonso sauf ka ya Nana bonuga ko ya Nana za collègue nanga ya Nana na ebaka na TV mais ya YouTube c'est ko koma cher collègue Nana Boduga respect za rappel tout ya Nana koma collègue Nana ouais Boduga un collègue non oui pour pas ya YouTube
Oui, donc la personne a bien un son respect sauf frère nana boduga nde akoma collègue nanga. Ça collègue non ça. Cause ando ya maman nanga et tout comme déjà na monsieur. Collègue za bato basala misala moko to basala place moko. Au comprendre nga so na lobi likambo ke oki nga na zaki collègue nanga oui parce que tozaki ne musala moko. Voilà. C'est normal. OK. Mais moto boye belé le 13 avril oyo toza na concert na Aqua Splash. OK. Toza concert na biso ba Gaulois, concert de revoir. Eza le 13 avril. Na Aqua Splash concert ebanda eza matinée. Donc 15h, 16h, 17h déjà. Vous avez déjà wana boyo avant goût, hein? Il y a Adi Dagola. Vous avez déjà avant goût, il y a Adi Dagola déjà avant jour en déjà avant déjà ba kende kuna awa ba otika déjà ko tikila biso biloko na biso to lié awa abo ba laisse sous le 20 na le 21 avril la double Adidas Arena événement il y a année 2024 pour papa avait na 2023 a déjà événement année 2023 zaki na stade des Martyrs 2024 événement en avril awa yango sous etika la concert muso eza pe na ndenge ya Suisse le 15 juin na Suisse le 15 juin na Suisse concert ezali donc le 13 avril vous allez belé na Aqua Splash concert ezawana eza na matinée ba maman o baza posa bana baya ba mona faire rigola boya na bana na bino hein taka kuna za la raboli ya bomba bosokola biso bat biso bat bima pena normalo tala biso ata débordé mais salinde ni muto akufa na eti papa lo ba kaka bokende na bubo nga malamu double te na kombo ya nzambe pataka kombo ya nzambe na liboso naibisa kwa yeba avant tout c'est dit. OK. Rapidement il y en a ba dédicace na auto ba dédicace na pesi masa na nga linda misenga bambote na pesi Parvine bambote ya trop na pesi Judith Chikambila bambote Sarah Nyams manganda na kata nini babe bavine onini ya kombone kina matonge wana hein Sarah Nyams na pesi bambote ya trop place ozali na pesi mbote na batutu o balinga nga bana kasavu bubu sujano hein bana ngeri bana bandal bana kauka matonge bana partout na pesi bino tout bambote ba Gaulois la ba Gauloise hein bomona ka ba rep na biso makamuni ezo sala ma zoas ko kiro mona kongo bwaki tanenge ba osala ba challenge ta TikTok papa ave na habite so zana ni pona minute muto okoka te tala lobi ba vai na ba ote ba bwaki clip si le logo ta clip ana combien de vues et ba ba 2 millions et que bien non OK bien non OK bien père OK bien 237 oh yeah 237 k ya solo bate et puis ce clip là ça visait cela déjà 1 million à jour bon maman et clip ana voilà il a koya on s'est fait là qu'il a vu ça c'est que commentaire